nga papa ninga monga yo na sabo eloko etinenga na bimana écran opona loba na kendaka fond l'air ba soda bazokende kitona ngai na kendaka na sala na ba est kuna na mona koko wana mukolo o na kendaka na kutanaka na ye aux après les loyo moko aux charge makambu surtout olandela ngo ba oyo nyonso bazotia makambu moto bazopelisa moto baboma moto. Vous êtes sur Top Media TV. Transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Nous sommes en train de marcher, c'est vrai, en pleine nuit. Voilà, donc accompagné des Gédéon Loaé et la réalisation qui est signée Jordan Panzo également avec mon manager de Best Katende qui est à mes côtés. Et clin d'œil spécial à Dr Glody Mouyembe, déjà qui nous assiste. Il est vraiment de tout le temps. Alors, je crois que nous allons aborder un sujet. C'est vraiment une émission dossier. Pourquoi est-ce que j'appelle cette émission dossier? Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas seulement un numéro. Nous aurons plusieurs numéros jusqu'à ce que nous allons atteindre l'objectif. Pourquoi est-ce que tout ça lit émission au Lelo ezali par rapport à quoi apporter lumière na makambu tout au ezali kolobama na ba etandoike na ba réseaux sociaux. Ici, nous voulons tout simplement parler de ces grands artistes parmi les monuments bien sûr de la musique congolaise. Ezali Papa Chéri J.B. Mpiana Motopamba que nous saluons de loin. Alors je crois lui concernant et aussi ezali le soleil ezali quoi impliqué de konabiso ya moi si ex danseuse ya Papa Chéri Brinette au tobanda tobenga affectueusement mon Antsuka. Je pense que la bande konyo surtout au bazali kolanabiso, je voudrais quand même qu'on rentre un peu dans la régie. Question de faire quand même une petite condensée d'images ya koeba tozobeta solo ya nani. En parlant de Brinette, de qu'est-ce qu'il s'agit? On va ramasser les images bien sûr qui datent de longtemps. Tant wazala no moké, tant wakoli, p de nos jours. Suivons. Je suis à 11 ans. Tu as 11 ans, hein? Oui. C'est vrai, hein? Je suis à Kassoro 17. Commis de Barumbu. Yeah. Attends, à Canada, 6e année. Attends, à collège, Mounganga. Comment maman nous? Comment maman a ton petit cadet? Comment papa nous? Papa a tonton José. Bon, pendant combien de temps bazo moi on le sauté? Bazo moi on a 5 ans. À 5 ans. C'est comment on a comme âge? C'est comme on a 5 9 ans déjà. Donc ça fait 4 ans mon amour noté. 4 ans. Mon a été qui bosso dans Kende après Mikolo ya magali tobo kaka ye moko abenga mama biso bandolo. Na ebité ce qui makambalo bien ce qui est utile likolo na ebité ce qui peka ye moko na ebité na ça peni. Boya yo omona mwana moko. Siko lelo artiste na biso mona Ntsuka azan âge. Na maman a 22 ans. À 22 ans. Si je comprends bien, à Boteki na 10, à Zoki Zemi na 19 ans. So tu sais moi Zemi 9 mois tout mes marons le quoi moi une année plus 3 ans ça fait 4 ans. On a 22 ans. Voilà, si connait na minito. Boneta ke na musique na âge à 11 ans. Ti na ndenga yo comme na 19 ans to yo mona comme na Zemi na ndenga ki bota. Ngandi na za boneta maman moboti. Aboti moi na âge à 15 ans. Pas si à na maternité. Non na posa mwana ngai naza vivante non na profiter ndenge nini nga mama mwana naza envie koko kokendo boko elanga mwana donc naza dignité oboko la mwana ana bongo na bota ki ndenge nini naza na posa presa tinda na ngai na mwana ngai toke na poto nga moko na boko la mwana ngai baby Sylvie na mama Denise kota likambo na la famille pauvre mutako sunga nga zate ah ouais Denise kota likambo yo to velenga solution na makasité na makasité na kolobela ngai mutako kolobela nga zate on ekoluka ya Sandrina ma Denise ta mama oza pe na bana basi kota likambo na ngai naza mutako landela ngai likambo te na souffrir na patienter bana 7 ans na zela presa sunganga mais ti lelo presa ya banga téléphone te lelo ko momo na lokwa salité moko boye akota la ngosusu te mais ye muta baby Sylvie na bandana âge 11 ans abandé kotianga ba misapi Zambo te sika zali ayebi parce que mutazali komemanga pas président ba oko sa répétition zali ba zwinga toke kuna wana président à l'époque ya futa na booking na chambre président Zambo ta kotsanga na chambre président bandini kotianga misapi ti ere comme na 13 ans na loli deuxième âge à 13 ans
président esika président jibe mpe nazali ayebi makambo atindaka chauffeur na ye papa saki lutunga ayaka kozwanga na installé presque na mona ba période te parce que ba si likambo ezali na yebisaka zambo tana bombelaka mama abiso ndenge président jibe azako yebisa ngai azo yebisa ngai ndenge wana parce que na yako yebisa président ke na mona ba période te ndenge na régler ki na mona suna régler te parce que tout na ngai o régler na yebisi te na régler te na yebisi na régler te le président jibe atindi chauffeur ne papa saki lutunga bayi bazunga na mutuka na mboba mbanga na hôpital koko ba komisanga na hôpital ba betanga tonga na lali après maman na mona ko moloba loba ko anesthésie na la mukabwe na moni cantine ya makila papa chéri le 5e na âge de 13 ans 2 fois Argentine puis na wana boti na 3e mois na ndeye ko botama na sima maman biso ayebaka te na comme déjà des vergers ayeko yeba ke na comme des vergers à partir ya zemi Argentine après Argentine susu na zoki suze mususu na yeko longa longo lokola 3e ya président Jibin Piana na longo limi bayi na âge de 13 ans moko na boti Argentine à 15 ans ya suka wana nde na yeko longo lango nde pe banda wana pe makambe yeko beba président balu kelangai. Voilà que nous sommes de retour sur ce plateau. Bozola Nabiso, Bozala Ebele à s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision et Bozala Ebele à Sabiso Matoi. Pour la toute première fois, nous recevons pour vous un monsieur que vous allez découvrir tout à l'heure dans le plateau Nabiso Awa Azali Nani Toye Bayango Nanga Nabino. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir papa. Bonsoir journaliste Nasepelo Monaro. Merci beaucoup. Santé Boni. Ouais, Nzamba Zobatela. Ah, la séparation de que Nzamba Zobatela, c'est quelque part Eli qui pense à Mbezali. Malgré les difficultés, mais tous allez qu'on dit que Nzamba Kosunga, lobby aux la meilleure. Ouais. Ok, le la santé Zali Malamo, Nayambio na plateau Nabiso, Batuba la Nabiso, Balingi Baiba Kombo na yo Ezali Nani. Kombo na ngai Ezali Masonga Brino. Masonga Brino. Masonga Brino. Toye kolukayo papa Bruno pour nani parce que tozali koyoka li solo ya ndeko na biso Brinette na télévision pe totali yango biso nyonso tout. Papa Masonga Bruno azali nani et pas ya Brinette otobenga affectueusement mon antsuka. Papa journaliste na sepene na motuna na yo pona kotuna ngai yango. Mwana wana azali mwana ngai na boti. Ngai Bruno na boti mwana nanga. Donc papa Bruno yone motobota Brunette. Ngai nde na bota Brunette. Ndenga zawana. Kombo wana yo mutopesa ye? Ngai nde na pesa ye kombo ya Brunette. Likanisi ya kombo wana euta wapi to yebaka na. Tangu mama naza na zemi na komé koyebisa mama na yeke mwana oyo fo na pesa ye kombo moko to osangisa na yo. Nde mama ne kombo na ye Cadette. Ngai Bruno. Nde na pesa ke kombo ya Brinette. Ok. Donc il y a quand même omi honoré pe maman. Maman na ye. Tango bando beta lisolo ya mokumba wana tango ye maman azui zemi izaki na ba ane nini. Izalaki na ba ane ba 96 ou 97. Ok. 96, 97. Donc, ceux qui te voient, moi, je suis quand et que ça a nini. Mikanda na enyo sokutu ya nini ya hôpital na lai nango. Mais là na kendaki na front. Place na tika kangonde bakotela bato na ndako batumba kango. Donc na ba makamune nyonso ba ya ba naissance babilo nyonso. Mais malheureusement e bunga pe date wana so ako botama ezaka entre ba juin. Donc juin 1996. 96. Ok. Alors papa Bruno, c'est vrai que tu allais préciser que tu allais mapinga na FRDC. Oui. Donc tant yo oboti mwana na yo Brinette na mama Cadette. Yo oyaki
déplacer. Oui, nakendaka bitumba na est. Na nini nakendaka bitumba? Nakenda bitumba na depuis 1999. OK. Donc natika mona na ba 2 ans. Natika mona ba 2 ans. Ba 2 ans. Donc toujours on va pas le tenir vraiment rigueur mais tolingito qui est quand même na to ba estimer kaka. Alors na ba 99. Donc c'est que Cadet Tabotama à peu près na ba 97. C'est ça? Pour le bio tika mona na 2 ans. Oui. Natika na ba 2 ans. Donc il abota na ba 96. OK, donc yo boti na 96. 96. Na abotama na Bénédicte. Donc jusqu'à presque na date mon na Bénédicte. Bénédicte 97. Donc presque na Bénédicte. OK. Donc avant no Bénédicte azali nani? Bénédicte pas à moi nanga. OK. Bénédicte pas à moi nanga. Brunette nde aza yana ye. OK, c'est que Brunette abotamaka na 96. Oui. Après peut-être tu as 96 hein, oui. parce que Bénédicte 96 Bénédicte a kobotama na 97 hein. OK. Alors yo okenda bitumba. Alors racontez biso ce que les solos ko et salamaka ndenge nini. Na kendaka fond. L'air ba soda bazo kende kitona. Ngai na kendaka nazara na ba est kuna. Tolongo na toeti na kitona. Tokomi kitona tosali nini idéologie. L'air idéologie sili tokoti avion toke kalemi. Tokene nanu kamina. Tokomi kamina to lali sili to sisi na kamina nde tokendaki na train na kalemi. Tokomi kalemi nde na evoluaki na kalemi ba tozui bato toke ba momba ba pepa ba pwetu donc na bundi ba côté wana. Wana ko bundela mboka. Pona ko bundela mboka. Awa pe sango ya na famille na ngana kufa. Sango na nge ya pe na ngana kufa. Wana na contact na mama Cadette ezalaka. Kuna ezalaka te. Na la pe na zamba pe na. Ti na ekokoma awa na kini na ba 2004 na comment ya ba 2004 na kini na ye nakute na bana na bengi bangonga bi natikaka mo ndeko na bino awa bana babi papa petit frère na ngai oyo pe na ye moko abengi pe muninga ne moko ayebsinga bi vie tokenda pe na muninga na nga oyo vie tokoma okende pe kuna na barumbu tokuna pe na mère to sola na ye donc mama Cadette azamo na barumbu bandeko nanga bakoma sola na ye mama Cadette. OK. L'air ba sola na ye nga na ala raté mais l'air na ye sikoyo na tuni bandeko babi batika ka e place l'air tokomi place wana azate na luka na mona pete na fanda soki na yoki jiba zobeta musique soki na kei leka na okoma boye ndenge ka babima kana boye na rotuna boye donc portée disparu mais au bando mona na yo na podium soko yene ti place ya musique na koma ikoyoka. OK. Koyoka bamakambo nyonso wana ti na luka boye moyen ezate na fanda na bino naza pe mutu na fanda jour mususu tozokende mpo bakole mwana ngai toleki kote ya barumbu wana na emona noko na bango nayebisi bana ngai bi namoni noko ya bakadete bayebisi nga ya babrunette bayebisi nga papa loko lukaka ye yo tikala wana osilisa bongo olanda biso nde ngai na kiti wana nakomeli noko nayebisi noko boni ser no aza adistrictaki tabi bof toke pa ser daye kutu mwana oyebi sango te mwana wakoma mwasi ya jibe mwana oboye ngai papa na posa ndeko na yo ya mwasi mpona kutana na ye tosola na ye toke kuna ti na ndako nakomoni ndeko na mwasi tofandi masonga oye nga be wana mama Cadette sikoyo akamwe ndenga moni oye nga pe na presse na obima omela nini nga na omela secret yo kuma omela mama sango koma na secret nga na priaka na sambelaka natika biloko ya nyonso na mela secret nda sombeli nga koka na fanta elinga na mela e fanta mais presse loko ala ina nga zobima nde tobimi na ye mwa mokie
yake abimisi $50 apinga o futa transport ke na ndako bongo lundi oya to sola nayo na ye na bimi pe na ye na ndako calmement pour na moni natika ke na ndako semaine koki na bengi petit frère na ngabi tokite babenga nga pa mère kuna to koma na ndako tokikuta porte za okanga azate acheba locataire na ndako elekelinga et puis nga kanda mais ndeni ya bengi nga tozo benga na pe na oya bona okuta ya azate donc maman cadette yona e bosala ki programme pour okende sko apé ça au rapport ya mona oui mais au commis sur place okutier acheter locataire na porte na yo akei mais pour nous ça babilo kabo et puis nga kanda ndena kanda na fanda na yoka ba makamnyo sa osala ti na emona babuzobo kaka oyo eleki siko ndena bino ekoza boyete oyo zape osambusa nga pe na bana bebi ke ondeko na bango poani mwana oloba biloko boye mama soka za na posa makambo fo aluka na lupapa nga pe na loba pe pona mwana wana ayo pe na loba pe mabe na mwana wana oloba pona nini tango yoki ke mwana na koma na loba po mama aizolanga azwa ba papa mususu po bakende alaksa bango mwana wana. Comment maman nous nomme? Comment maman tonton Cadette? Comment papa nous? Comment papa tonton José? Bon, comment maman nous nomme? Comment maman tonton Cadette? Comment papa nous? Comment papa tonton José? Bon, amema bango pa ya bokilo na ngai pour pas JB aye sabango ke papa mwana nde oyo mais ngai moko le papa mwana na zao mukolo moko te na kenda pa JB mukolo moko te boye mais na yebi na mutu na nga ke JB bokilo na nga c'est tout nayebi ke bokilo na nga oyeba pe lisolo ke mwana na yo ke ozala na koko moko oui na mona koko wana mukolo oyo na kendaka na kutanaka na ye oyo na asombelanga fata na mona koko wana Brunette auto sukula yana papa bonjour papa Bruno nazoya to sola mama ne lokwa la mutema moto nde alongola kinga na mwana ngabia donc jour okomaki tozonga mama mkesima jour okomaki wana okutana ki mwana pe mwana no oui na mona ki Brunette ye oui na moni pe koko na ngai Brunette pa pe sio pe mbote oui ayebi ki papa Bruno oui abenga pe na papa Bruno apienga mbote ona oloba nyoso nzamba za temo na okoseloni eloni na we so na za wela nde jibani wa mona ngapa na yete na ke luka ye na kende lela te mama lokola izola kinga amona ka dju vie adwa mwana siko ba réclamer mwana apesa mwana pa jibe siko mwana ngo apesa ke ka boy sanke ngai koko na epe na ba ke koko na ngai ke sika boy mais fallait ngape papa na ye bati ke koko na ngai sika boy siko soki ba makambo ebimaki te ngai na lenga eba ke ba makambo eza boy boy. Mais papa Bruno, est-ce que après que jour on a un rendez-vous des karaté, au salaire qui a été so effort que au Lucas sous bah quand même moi nazawa puis au tir la koluka bango sous na locate vraiment pour na mona maman acte sala déjà na mona kango ke eza de habiente mwanga na soda na oti bazam yo ya obepisa et ya automatiser na pamba nde senga ipena na fanisa mémoire na ngai vie ezapé moko eza mibalete. Ok, mais nini quand même oyo ba prena yo par exemple certainement parce que moi na koyoka ke moi na botana na papa na JB piana boza pe na koko na kati et toujours comme un besoin ba mimi sur dans ma réseaux sociaux il y a des informations qui circulent disons que effectivement papa chéri a bimi à ça la geste a pesaka na famille to éviter na responsable sur pesa papa Bruno mais yo lobia ke otika la okuta na pe na JBT ngai lokuta mabete na yebi lote na yebi pe lo mokote mais batu nde na yoka masolo pa batu nde lokola na yoka masolo pa batu yoka nini ba yebisanga ke JB a pesa masanga na lera viola ka mwana pesa ambo po ba bomba makambo wana ndenge na yoka siko ngape papa ne na kekuna JB viola mwana nga pesa pe mbongo na pesa ndenge mama ki asengi mbongo ngape papa asengi mbongo esimba te ngai faut na garder honneur nanga eloko etinenga na bimana écran opona loba po na moni ke tout eleki po soki na pose wana za koko na ngai balobi les linges sales se lave en famille très bien mais siko e makambo e koma na ba tribunal ndeni na to fandi na famille te to solo e koma na ba avocat ndeni na to komi na famille te to solo
ba oyo nyonso bazotia makambu moto bazopelisa moto baboma moto nga papa ninga monga yo nazao. Donc aux après les loyo moko ozwa charge makambu nyonso tout olandela ngai papa na ye. Okay. Nalingi nazwa charge ya makambu nyonso wana. Pe nalingi nakutana na ye mo président Jibe. Abengela nga mama cadette aya wana. Po mama ngwakimanga na mona tete. Nalingi a partir ya ye. Lecto ofanda. Abengi aye wana. Bongo batu na biso ba mituna na ye sikamoko. Pe aya na ba papa aya kana bango wana. O ba papa Jean na ba papa José. Oyoka déjà le solo qui va présenter ba papa msusu. Oui. Pas Jibe. Oui. Na okaka. Pour de na landa konkaka awa bana kutu et tomboki si bana pe bango kanya. Na oyoka ke soki papa José. Papa José. Ah papa. Mais wana leki na biso comme papa okomi papa José. Ngabi ngabi. Donc makila na yo ba pese pas. Ba pese pas mutu mosusu. Et salama wapi. Toza ba africain. Yoko ka ba makila mutu pas mutu mosusu. Toboyete na zalaki incapable pour na kendaki bitumba yo du mwana bokoli. Ali foliati na mukokoli. Teza bongo te. Lisolo ya ndaku on aurait appris que Jibe Mpiana a pesaka bangondaku a pesaka pe misolo. Est-ce que peut vous avoir au courant lisolo na oyoka ngwa ta peut-être dans entourage to na batumsusu nzinga nzinga biloko wana vraiment na yoka ngote po ye mwasi na lukake na mona kete yango na mona gike na kokokotisa na ba makambo mususu na yibi mutuna makolote omona yango pe eloko wana ndeko me ko empêcher nga pona bimela ye président nakutane boye pona sola na ye omona donc esenga fona kutana ye mama na soli na ye ndesiko epesi avali ya okende siko ko sola na ye président ke a tala makambo eza boye mwana na biso aza koko na biso azali siko to boma na poani to okende funda na pona ni weza makambo funda ete ya makambo fanda ne na famille ko bongisa et si la lui revend les choses yozali papa Moboti. Oui. Likanisino ezali nini na makambo ko leka na réseaux sociaux parce que c'est vrai le que bana na msusu ba mona kezali ko honorer bangote ezo honorer pe yo te yo papa na bango o ba yebi que ezali papa moko obundaka pona bana na yo. Alors lelo makambo na niveau ekomeli yo likanisino ezo zala nini likanisino nge zabo mwana nanga Brunette atika babiloko ya ba réseaux sociaux nga papa ninga mona zao ozaki tango benga ete ba isolanga na téléphone numéro de téléphone ba isolanga na tout nde bazawana ba isolanga naza so na le mutaba mbangu nde elinga za pe ndenge musume naza na maîtrise belé ndomoni ba makambo sikoyo e komende na ba niveau oyo ba isolanga yango ngai na lingi soki na kote na président Jibe président Jibe bazana ba numéro na bango akobenga bango baoya wana déplace wana sikoyo tokoyeba sikoyo liye mama wana aya pe na ba José na ba Antoine wana namona pe bango na affronter bango ponga makila nanga individu monta koya ko blaguer nango banini pe mwana ndenga zabo oyo aza pe na mutu pe na zo ko tambuse mwana ko loba buso baboyete oyo za ko panja famille. Ah, donc vous avez qui mécontent na comportement moi na mais ça faut prendre la famille. Bon, déjà moi na za na kati. Ce qui ba privé yo, ba privé vite to ko kutana to ko solo la. Nyoso ko fungwama. Bazolo baso ke poto ke funda e. O funde nani. Yi ce ko pesi ba droit na yo ke funde nani. Donc so ko funde se ko za loko so mbongo. Mbongo balia ka mbala moko balia ka ngonga nyoso te. So na le loko so mbongo nde na luka e déjà na mona e. Mais ezali nzambe ndalingi ngonga ekokinde ya komona e potobeta masolo a famille pour eza masolo a famille. OK, d'accord, eza masolo en famille. Alors je voudrais mettre un peu d'eau dans le vin et pour permettre nazapena de best katende donc akokipe kotuna motuna moko parce que natamboli penae certainement liloba ezali et ba quand même kotuna pe question. OK, de best. OK. Papa Bruno Masonga. Oui. Mbote lisusu. Mbote. Kolanda yo na excellence honorable Alain Dele. Vous êtes mécontent na comportement ya mwasi na cadette. Oui. Makasi. Ex donc maman ya mwana yo, maman ya mwana no Brunette. Mais à part Brunette, vous en a bana mususu bota ticha. Oui.
bana bazali pe bayebi ke wana za ndeko na bango asololaka na bana mosusu bana na poto asololaka na bango. Ok. Asololaka na grand frère na ye. Grand frère Nazawa? Asololaka na ye. Excellence, Toro Bengaye, tout na soki basola qui n'est dernièrement quand? Avec votre permission. Il n'y a pas de problème comme ça. Comme ça pour utiliser même numéro, même micro. D'accord. C'est possible. Ok. Comme ça, comment il s'appelle Robenga et Sogaza Ana Lupango a tourné à Yaboué? Colby. Ok. Yaka Oyako témoigner awa. D'accord. Comme ça, vous nous aidez aussi avec une chaise. Toyeba jour à Souka Oyo. Eza na kaka. Nous la veste ici ma veste. Mettez-vous. Merci Excellence pour la permission. Cette émission déjà je pense que ça fait plaisir à monsieur le docteur Glody Mouyembe. Bonsoir Colby. Ouais, bonsoir, merci. Yo mwana liboso mwana mibale yaya to leki ya Brunette. Nga naza deuxième fils ya papa Bruno. Yo na Brunette nani mukolo? Te nga naza yaya Brunette ndaza leki. OK, papa 7e na biso. OK, 7e. Yo za deuxième donc car il y a 5 enfants ils ont akatuana. Royeb sabiso année au parce que yo za jana car à 5 ndeko. Royeb sabiso peut-être pour tout moni papa za na moi tâtonnement côté pour aboti bino pe belé, c'est normal. Na ba marambo azomona na ba kando eza na kati ya mambo famille. Royeb pe sabiso date exacte oyo ndeko na botama. Ye abotama na 1996. 1996. Pour nebike ton papa utaka bituma neti ngape nebaki papa na ngaza ada mowe. Donc on a deuxième fils tu ya neti biso pe desi to le la papa. Mais nazaka surpris que na moni ba yebisinga ke papa na bino si aza déjà awa na kini. Nazaka surpris. Na yepe na moni pe papa to fana na papa ngai na leki na nga mwasi babengaka ye Miriam. Bon azawa te. Aza vraiment yego tu soka azawa elongi pena Brunette. Bas kokana bon ma bazema kokokana. Donc na fanda na leki wana Brunette tu fanda na ye pour papa tonga utaka bitumba. Yo ovanda na Brunette. Te na fanda Brunette te ngala banda usurande na Brunette. Na même nata na réseaux sociaux na loso na Brunette. Aza leki moko tu banda moko suwana e mingi. Ngane muna sala po azala contact na ya nga mwana papa kutu na nga o aza na poto ngane muna salaka. Pe ce pour un téléphone à réseaux sociaux za te pour ce za na olaxa mi ata même ba message to suwana e to suwana e bon presque moi mingi. Dernière fois bosola na ye. Dernière fois bosola na ye ezala quand? Mukola suka o to suwana e ezaki na en 2024 mais nga to suwana eza na 2022. Mukola suka pour naza na téléphone ya réseaux sociaux li souté on na kotaka donc au jour à suka on na solo na 2022 pour chuter na Colby réaction ezalaki nini tango moni to oyoki pour le but que za téléphone Android te za na réseaux sociaux te mais réaction ezalaki nini tango yokaki ke petite sœur na yo aleki na média aleki na télévision ba obeta li solo makambo oyo ti koleka na réaction ezalaki nini? Merci beaucoup pour la parole. Pour la parole. Ngai, nazaki surpris à comprendre dans les réseaux sociaux. Nayoka ki ongoka lobby. Lobby nde na fanda ki na ba miss ande ba olaksanga oui mais Brunette azali ki kuna ba benga ka Brunette mais pas jibe ando binge mwana suka. Biso benga ka Brunette. Brunette le wula o ba benga ka mais biso nezi ngai na continent na koma na komaka Brunette Masonga. Le même matin numéro na biso to famille Masonga. Papa na nga boti nga na Masonga tout bebo. D'accord, parce que ça là que né, ça là que plaisir tout et dérangeant qui paye parce que apparemment papa ya se pelité nga moni sortie médiatique ya lekina. Bon, merci. Babi basa na saleté basoko na famille. Bolumbu ya ndeko na nga ngani naza pona kobomba ngo. To na monaki nazaite nga omona ngo batu ndi ba monaki bayaki kolakisa nga yango. To balakisa ki ngango na ese ba on habité.
tokolandela to ba vérité soki eza nini mpo nga na mona petit wana oyo nga nalandi nayebi te mpo baimage ebimi ebele mais image oyo bandeko balakisaki nge bamisa tofandeli na bango balakisaki balobeki ke babi mwana kasi na nga ti sikoyo azomonana te ye azodekare ke mwana kasi ne fasa ya nini amona ye oyo na bai na bango na bike te ngai atake noko tokoluka toyebaka mwana kasi na nga aza wapi. Merci. Alors, merci beaucoup. Je pense que c'était la première partie. Et déjà, Nakolanda, Papa Brino, je pense qu'il est très ouvert. Il dit bien, Aza prêt, Yako Solo là, en privé, en famille. Parce que pour Naye, les linges sales se lavent en famille. Aza porté, ma solo et famille Naye, et bima na média, vous va traiter en haut na média. Je pense que le message est passé. Le coup la papa Ozo a quand même occasion à Koko Tana Brenete. Je voudrais quand même que au passé message mon Koko parce que Koko Melaye. O Koko qui lancé message na Brenete. Oda Ozana mwana na yo. Na mama cadette Ozali mama ya Brenete. Message ni relancer na bango parce que bazo landa. Nazo pesa message na mama cadette. Na lobibo mama cadette. Meka ko calmer mwana. Moi nazoke na lira bien te. Calmer. Ngamo papa ne nazawa. Ngamo na ofongola e mwana nga. Ngamo na ofongole. Na loba pe maloba. Ah donc yo pe loba pe maloba na mwana. Pona mwana po eza makila na ngai. OK. Omona. Na loba e maloba siko pe fona loba lisu pona na ngane na ofongola e. Na ofongola e. Ndinga zana. Donc ngane na ofongola e pona loba. Pona loba. Na loba pe na konga bisoke eza makila na nga. Nzambe. Soki eza makila na nga nalingi na mona signe si mwana ngo akendeki 4 bazwaki ye na 5 ans abeti 9 ans siko yango tepesi makele point epe makele point esengi siko fo kosola na famille siko awjoka ba Antoine na ba José po bakende sola nga papa nenga mona zawa nalingi ba José na ba Antoine na mona bango o baliaka mbongo na ngawa na mona bango. OK. D'accord. Alors message pour na mwana na yo parce que pour na mwana vraiment maman na oyebi soza mwana ngai o na boti suka wana o lobi ekoki don na lingo yoka lisute ba o bazo tinda yo bazo koso voya bien ezanga papa na yo nde na ofongolo voya bien ngwana media lo te tika media tika oya koyela we loba ke na loba sute papa na ngamo wa hotel mapona makamu na ngai loba bongo kola soki olobi lisusu c'est que o milingi te soko milingi kanga muno na nga papa no ne na olobela nga papa na olobelo kanga muno so oza na poto bayano ba na poto OK poto obanga kola nanga gisoda te OK poto bayano ba na poto ba osala nyonso okende ko banga poto te omona mais nalingi tosi sa makambo koko azali mwana za koko nanga za siko nakomalmene ye nani ye bokilo nanga poani na malmene poani Isa Bongo. Merci beaucoup papa Brino. Je pense que Bandego Bozo landa biso sur Nouvelle Tendance Télévision. Alors comprenez que c'est vrai qu'il peut y avoir une petite tension. Et surtout Monique Bandego côté papa baza mécontent, très mécontent. Mais c'est que vrai. Et puis là, on a l'ingé quand il y a climat et paix au papa Bruno, Azali, Kobi Misa. En soi, à l'ingé ne m'a maman qui est l'été. Il y a mon père papa le big, il y a mon gros fongola, moi na, naïe. Je pense que c'est bon. Il faut qu'on lui pas baxer sous. Oui, na rien à na lobby, ce qui ngaï na zalaki lokoso. Ndé na linga luka président na sola naïe. Azabu kilo nanga na bimlengo ganyo sona sola naïe. Pour moi nazani moi nanga. Mais na lingo sa ba vantir, naza pas vantir te, naza pe lokoso te. Na lingi na mema makamu malembe. Ngamo papa moi nanga yo naïe, ngayo na telemi. Na lingi na sukisa makambo nyonso. Oya ko mema makambo na justice to kutana ngamo papa naïe. To kutana. Makambo ke na justice te. Les linges ça c'est la vie en famille. Donc selon la famille. D'accord. Merci beaucoup. Selon la famille. Merci beaucoup Papa Brino, merci na tête Katende, merci
na bandeko nyonso toute la famille. Je pense que déjà Tolandi, ce n'est qu'une première partie. Tozali dans le but tout à l'heure qu'ils allaient émission dossier. Tolandi la tina suka toba, est-ce que réellement papa Bruno a satisfait? Est-ce que likamamo nana e silito et silité? Bandeko o bozali ko commenter, bandeko bozali ko kota peut-être pona ko tindika makambo qui na sens moka mabe. En tout cas bon arrêter. Ba misu na porter bango plainte na ko na ko samba na bango. OK. Ba o ba olinga ko bebisa réputation mwana o na ko samba na bango. Do ba sukisa. Et suka wana. Oyo lobby ekoki. Donc ceux qui bazana ba problème na bango. Ba luka na ndenge na bango, ba bima na sima mwana ngati. Nde loko wana lobby bongo. Ok, merci beaucoup des bestes Katende. Je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Alors nous allons nous retrouver très prochainement. Je crois que la deuxième numéro, c'est bon? La deuxième numéro, on est aux intervention. Il y a papa qui banoko misusu o ba mekape kolo baba leki ba yaya misusu pe ya Brinette ba cousin ba cousine o bazali très mécontent. Je vous assure que ceux na balusi caméra na sima bokomona que c'est une famille nombreuse. Baza ebele o baza pe mécontent na makambo o ezali koleka. Alors ça n'engage que bango, ils sont libres également. Ya ko sala o ba ki ko sala to kutana très prochainement.